Félicitations à Sila Bissalo, mon ami. D'abord, production naie, d'abord biso artiste, fierté na biso ba comédien nyonso. Fierté na ba comédien tout qui moi si aye a osé a tié des dates naie et puis ba fan naie ba ki ba yambi na aéroport, ça dit c'est à féliciter. Non, c'est la matin. Non, c'est la matin. Non, c'est la matin au théâtre, ça dure exactement. Et puis, si la trop comparé à la génération Zoya Leloté, si la zana muto ya kala à souffrir na théâtre ya likemba ya pasi ya kozanga si ay conquérir na génération na YouTube ya tse mutu be pia zo bimaka premier. Ouais. Ozo comprendre, c'est-à-dire au moins c'est-à-dire à mutu oyo faut même to betele maboko et puis ya tse des dates. Ah ouais. Atie na Paris, atie na Paris, atie na Bruxelles. Alors, vous êtes la deuxième artiste après Hans Lozolo. Muto tanga kombo na ngati. Batala ba émission, batala muto tanga kombo na ta quoi bon. Nga fona legi na émission dans 100 jours na rabatu bien tanga ba kombo. Non, y en a zo je suis pas obligé. Ya tanga ba kombo batu. Akomi go bossa na ba bola moto sali pona le mususu pona kuanga pona lipa. Alors biso nyos photo kota kaka na ndenge yango. Yango na yebisa batu nyonso muto asimba ki na liboko amemaka yo. Faut être toujours reconnaissant. Ata mabezali la reconnaissance. Et ça l'a toujours éloigné Fungolaka à porte. Thérèse va boire qui est malade. Va boire qui est lié. Va boire qui est AVC. Non. Si. Azana AVC tout là. Oui, à autre frôler. Il y a théâtre. Donc nous sommes où dans le théâtre. Mais ça bateau bazali. Je suis n'avais pas encore acquisé bateau mais ça bateau bazali derrière ma cambona. Les fanatiques, beaucoup bossa na qui concurrence loyale. Ils ont concurrence loyale. Concurrence loyale, Botorosi, Marabavia, Batouté. Concurrence loyale, et l'obité qu'il faut tout perdre, Batou, comédie, Bakoufi, Belé. Tout ce qui est dans l'art, les lorsque Thérèse, on a Koufi, pour la concurrence loyale, moi, ils ont la moutuna, ma coloté, moutou pas bénéficier, il y a danger, ça un milliardaire à Zati, pas un millionnaire à Zati. Si quoi, sur le latiki bananaï, n'en a beaucoup là-bas. Fini les stress. Na kati ya États-Unis ya sika na kati ya Chicago resto Liza Loboko pona kolia biloko kitoko repas ya ban Afrique communauté congolaise communauté africaine ezala ba Spanish pe ba américain yaka o déguster fufu ya ba congolais chez Liza Loboko awa kaka na Chicago esika wapi okokuta meni lokola taba mutu ya ntaba batula dongo koba ya komweta pilipili bakasa na musaka basambwisa yango na ngai pondu madesu pondu ndunda légumes verts toutes sortes de poulet mayo makayab madesu batula mabumu mbisa kokauka okokuta masanga lokola fimis dopel nkoi tembo skol tamba lungwila vitalo olingi retrouvaille yaka chez Liza 5 étoiles. Restaurant na biso ezwami na kati ya Chicago Illinois. Musique douce, okolio komela. Kasi kobosana te. Karaoke, détente, pe activité ya ndenge na ndenge. Boya Leo. Vous préparez un événement à Lubumbashi? Ne cherchez plus. À très bientôt. The Brothers vous ouvre ses portes. Un espace unique, pensé pour vos mariages, conférences et événements d'exception. Situé sur Avenue Boudy, référence École Bellevue, The Brothers vous propose un chapiteau moderne, spacieux et parfaitement aménagé. Envie de détente? Découvrez notre bar cigare et longe, un lieu chic pour se relaxer et profiter entre amis ou collègues. Côté cuisine, un buffet panafricain savoureux qui fera voyager vos invités à travers toute l'Afrique. Ambiance, classe et professionnalisme. Tout est réuni pour faire de votre événement une réussite totale. Réservation, WhatsApp. The Brothers, plus qu'un lieu, une expérience. À très bientôt.
beta nga moko lokata bato santima likolo pesa nga kanda ntango nayonga bato wana non, nasala yango tolobaki en passion. Vous ne réfléchissez même pas. Bana King, Bana Dar es Salaam, Bana Poto, Bana Mokil Mobimba, Site Afe Moko, Afrique Info avec Frank Stemai, Yandankala, Twende. X-Bass, Marandura. Mesdames et messieurs, bonjour et bienvenue. Tout le plaisir est pour nous de vous savoir nombreux branchés sur Africa Info. Nous remercions également tous les amis de Frank Stemai qui sont ici à Paris, partout à travers l'Europe, à travers l'Afrique. Nous vous disons merci. Merci également à mes amis qui sont bien sûr aux États-Unis d'Amérique. Je pense à vous tous. Je pense bien sûr à mon ami et frère Bosé Bélé. Nous repensons à Binôme en France. Je pense à mon grand frère Jude Dikando, le patron de Noisy-le-Sec. Merci pour tous les soutiens, grand frère. Et sans oublier bien sûr notre maman Mapo Finini. Nous pensons aussi à celui qu'on appelle bien sûr Ig la coiffe Ikoté, toujours présent pour ses amis, pour ses frères. Merci à toi, cher frère Ig la coiffe Ikoté. Je pense également à Aristote Benga. Merci pour tout, cher frère. Et puis pour terminer, merci pour la première dame de Lausanne, la maman de Ridge Ondi Louawa, un enfant pas comme les autres. Très connaissant, maman, je serai toujours reconnaissant pour vous. Et puis pour terminer également, toujours en Suisse, je pense à celui qu'on appelle Jean-Claude Mabanzo Mbongo contre Mbongo. Il a dit et il a fait. Sur ce plateau, j'ai bien sûr l'artiste, humoriste et comédien Christian Shoga. Ça fait très longtemps. On répondre à l'invitation à Bissot. On va parler de lui, on va parler du théâtre de manière générale. Je pense qu'il y aura à boire et à manger. Je vous demanderai de ne pas zapper et rester branché, bien sûr, pour suivre cette émission. Christian Shoga, bonjour mon frère. Ouais, bonjour Frank Stemai. Les Parisiens. Non, les Parisiens. Les Parisiens, bateau nationalité plutôt. On est au bien Parisien et puis Parisienne. C'est-à-dire on est dans la nationalité, on a qui n'a pas on simple tonton et puis voilà on les Parisiens non. Christian Shoga Djouya Musée. Très bien. Christian Shoga Djouya Musée, combien de temps déjà? Une année. Oh, déjà? Une année dans quelques jours. Ça passe vite, c'est vrai. On a profité, on a fait ça, très sincère condoléances. Na moninga na biso mo pe théâtre, à l'écapé na groupe na biso le réveil. Prince Chabani. Ah, Prince Chabani, on aura une nouvelle. Papa naye. On aura une nouvelle. On a très sincère condoléances naye, très sincère condoléances aussi na Francine Ekofo. Moninga ya Irla attaquant des points et des bases. Très sincère condoléances pe na Francine Ekofo. Bambo tebele na Kade Sundi di 21e siècle bateau bazo tsikangate. Ou à chaque fois que Christian Shoga à Paris pour y aller la plupart mona mutumo yo boa kaka amona na rasuta kima. C'est-à-dire nga pena ba Kade Sundi di 21e siècle bazala kananga bave nanga Bobo Richard Boko Koli motema Perle Djoboke. Bazala kananga yi ba Jocelyne Anderson, la mère de Dieu. Bazala kananga yi ba Tabita Luzolo, maman sociale, maman na Anaël, na PC Bambote, bazala kananga, ça dit ba soutenir vraiment Christian Shoga, na Jires Mungu, le DG Mungu na PDG les voix no Chikobo Lebe. C'est-à-dire Fabrice Mbala. Fabrice Mbala également l'artiste. Et puis tout le monde quoi. Merci beaucoup. J'ai réitéré mes salutations bien sûr à Chikobo Lebe, les patrons. Les vendus pousse piston Chikobo Lebe, so moni au CPL. Très bien. Et puis les managers Jires Mungu. Merci à tous les amis, en tout cas, honneur ensemble. Les patrons Sarah Bolebe, j'allais oublier les boss. Quel spécial. Ils ont les rendez une année après,
Non, poto eza na ba réalité. Poto eza mboka o foza na nerf solide. Après foza na ba nerf solide, bon nga déjà na bouteille déjà na ba Turquie. Poto ya ngambo ya Turquie. Est-ce que poto pe na ndenge ya France, c'est-à-dire nerf déjà kimbaki. Parce que la plupart ba misala to manda ça na Turquie, ba no senga fo nerf za la solide. Yango moni kele na koto nerf pe eza solide na ndenge pe bayambanga par rapport na kutana pe na ba orientation bien yango moni ki nerf na vraiment eza très bien. On s'adapter très bien. Na s'adapter parce que dans déjà na Turquie. Parce que kude zaki déjà ngambu o ezaki bondo e bané déjà kuna bané au ça de répétition ya awa. Très bien. Comment parce que kuna ezalaki tonga na komi Turquie fifi miel na pese mbote fifi miel yepe na yamba kinga. Tonga yambinga alobi ke Christian Shoga awa ki starté awa cop ezali pourcentage na yo mutu atindi mbongo ko sombeli ba plan au sali boy na buka na kité Franck Stemai na kota ki cop parce que faut na laisser ba petit. Très bien. Au monde na buka na kité faut na futa ndako na buka na kité faut na zala bien. Alors ebisenga avant que ça la makamunyo soit faux la nzela do ya mukanda de na zwaka na document na ngambo ya Turquie na bandi pe cop mutu atindi pe moi $200 na ye na $20 na nga pourcentage so mutatindi $500 na za na $50 na nga pourcentage so mutatindi 5000 ndenge anizitu na nini na États-Unis abande kotinda o salele ba ko 5000 na droit ya 500 na nga moni c'est-à-dire yango moni ke koto déjà nerf solide. Alors pona bateau yo baza ko ya pena ka uti droit ki sasa soki mutabota mi na chance te soki za vraiment na chance te na poto oko kangandoki oko kangandoki omona pena ke ndeko no propre aboyi ko yamba yo biso pe komeli bi komela biso omona pena ndeko propre aboyi yamba yo donc komi ay komay pe bongo non nga pele komi na obenga ay masu chombo te obengi pe sous membre mo ya famille aboyi yamba yo ayebiso ke pour nous on na Turquie pour te beba on na Turquie pour te beba en tout cas penanda kuna ngai nde naza boy c'est-à-dire au sentir pena que poto yana bandenge mais na tokutana pe na bato malamu na pesi vraiment mbote merci voyez vraiment na tanga ko na télévision c'était pour nous sa position c'est-à-dire merci surtout na bato ba fongole motema ya yamba ngai et puis voilà. Très bien. Merci beaucoup à toi, Christian Shoga. Plaisir dans les gens vraiment bonne santé. Ben oui. La monio na bonne mine. Ils a plaisir pour nous au Saranate parce que elo l'équipe santé zate. Elo l'équipe na santé zate. Elo l'équipe na santé zate. Surtout à l'air temps au komi nzamba ça là au komi koto yo. Koto après nzambe na likolo c'est mondele. Et puis tant au koti marambo ya côté ya médecine. C'est-à-dire on senti ba kango na ba maladie mo na Congo ba ko kango ngote. Ta ba kanga na ngubu. Ngubu ndeni. Ba kanga na ngubu. Ba kanga na ngubu na nzoto. C'est-à-dire c'est pas poto eza après mundele. C'est après nzambe c'est mundele. Parce que ba maladie musu ba ko détecter na nzoto na obiki na Congo ba otika lo kango. Ba mona ngote, ba otika la ko mono na ngote. Ba otika la ko mono na ngote chance pe to kotaki. Aujourd'hui, traitement, il y a un moment où santé ça normal. Très bien. Voilà. Non. Plaisir à trop que ça Shoga. Mais si quoi yo tout mais un peu côté la côté musala. C'est vrai que yo déjà batu nous reproché depuis bandira no ba Turquie wana. Au raso ko théâtre té, au raso musala té, tout ça. Maintenant yo va na potobo. Est-ce que esprit wana il y a un rezaka dans non esprit non nga eza musalo eza inné. Grâce à musala oyo yango naza Christian Shoga. Grâce à musala o nde na niati poto. Oso naza ka Christian Mroboye ya Kasavubu ya veni lisala tant mususu na ngana ni atate pour à travers boulot. Alors boulot eza iné na botami na ona koli na euti na barrière parent. On a wanda lo baki na euti na barrière parent. Alors eza boulot oyo na koki kotsika ngote. Sauf que mboka na mboka eza na balwa nango mboka na mboka eza na banenge nango ko tambula c'est-à-dire pona ko tsana théâtre liboso eza na no foluka na no liboso ofandisa na no doc après bandi ko fandisa musala tant ya ko sala nde théâtre et ozala moi difficile parce que heure nyonso 4 heures ozana boulot même so sala boulot mo boya likemba ya makasi ozongo za fatigué o sukolo lia polobi 4 heures obima lisusu ozasu da temps sala ndeni c'est-à-dire bana Turquie ata bato ba mande ko lo babongo nkolo ba roya ba comprendre que ils en réalité mususu voilà yo ba baraki non
Europe ya cimetière ya artiste eza cimetière ya artiste te que ara moto kufara te eza que tande et comme à mobulu voilà allez tande comme à mobulu parce que il faut qu'on s'intégrer. D'abord, faut s'intégrer, oui. Comme il pense en ordre, si, les temps, on va qu'on la sous français. Faut d'abord, comme il pense, ceux qui le font, faut s'intégrer. Au côté court, on a nous y a français. Pour toi, on va te mousser, bazala, babeta, 30 ans. Français parler boyer. Ah, nangote. Vous c'est-à-dire que non, il faut qu'on s'intègre dans ma caméra. Ils ont cinq cycles temps. Alors autant on ça théâtre en ça sous temps on dégaine pour ça là. Il faut vendre ça pena ma caméra. Ils ont cinq même théâtre en faut temps en haut. Pour qu'il y ait na norme. Très bien. Faut son matériel. Ils ont cinq faut ça là na bon aussi quoi yebisanga. Aux en temps on dé. Si c'est normal. Alors moi ça na ma colonie à la nana on zela ma. Alors on a ça on attend il faut na kota na mozindo na. Oui mbo qu'ils ont cinq. Mais nous tous on est là. Ah ouais peut baninga mususu ba. En tout cas, va faire avancer Makamboa. C'est vrai que Koutaki Batu Awa, Basalara Théâtre, les lots, tout le monde ici, on a vu ce PC la Bissalou. D'abord, est-ce que mon qui est arrivé la dernière fois, parce qu'il y a un spectacle Awa, on a théâtre de gymnase, Maribel. Au moment qui est arrivé dans l'aéroport, il y a Rosie Charles de Gaulle. Oui, tout à l'heure, à TikTok, c'est ça, mon tout est. Ça dure même à passer à TikTok. Mon tout à la TikTok, dans mon qui est arrivé, ça dure bon séjour en Europe. Et puis, d'abord production naie eza d'abord eza ya biso artiste eza fierté na biso ba comédien nyonso eza fierté na ba comédien tout que moi si aye a osé a tirer des dates naie et puis ba fan naie baki ba yambi na aéroport ça dit c'est à féliciter félicitations na Sila Bissalo mon ami. Si le exemple ta génération na yo ça a peu ya bandi mwanda moliboso avant après ngai na ko ya ça dit to kangani kaka na ba génération et puis voilà. Mais comment on a quand même longévité na scène parce qu'aujourd'hui ce n'est pas facile tout ça ta génération c'est vrai que oui ba jouer na kin mais avoir un public fidèle qui vous appelle na ba fan ba la mokana 5 heures ba na aéroport ba ko zela artiste na bango za ko ya non mais salamate non les salamate na théâtre ça dure exactement et puis si la trop comparé na ba génération zo ya leloté si la zana muto ya kala a souffrir na théâtre ya likemba ya pasi ya kozanga malgré abotami na famille ya pasi té ça dit tant ko embrasser théâtre faut aussi subir non pasi yango eloko yango o ezo futa nanu té o eza na salaire té ça dit trop comparé na ba génération o tenga za porter parole té mais na za muto faut na tsa coup de pouce na likambo o muninga o sala ya malamu comment on ça dire a aussi na théâtre likemba ayeti ay ko conquérir na génération yelo na YouTube ayati mutu be pia zo bimaka premier on se comprend c'est à dire au moins c'est à dire mutu oyo faut même to betele maboko et puis ati des dates ati na Paris ati na Bruxelles au moins c'est à dire ça babiloko ça peut et l'obité tout le monde photo landa et l'obité tout le monde biso une photo ça là spectacle non tout le monde a peu place Jackie Chan ça la spectacle de ça la spectacle était vendant pas ça là été mais ça que ils a loko moko bon à oser il faut vraiment to betelaye to soutenir yé biso nyonso ba comédien to soutenir yé et puis bande ko musupe ba oluka ba tsa date bande ko peka ba soutenir pour ezakaka lokumu ya Congo na biso parce que les mba commune à Maribel on a Congo te muté salango on se reprend président de la République na biso Congo te muté sala Maribel on eza mundele muté sala Maribel alors na liste na biso ba tse Congo pour jour on a ba otsa drapeau ya Congo qui Congo congolais moko be congolaise moko bo aye azo sala spectacle pour honneur ya ba congolais alors c'est la deuxième artiste après Hans Lozolo problème alors c'est la deuxième artiste après Hans Lozolo pourquoi pas ah, ça sera déjà un spectacle. Mais pourquoi pas? En 2023. Mais pourquoi pas qu'on a la deuxième ou troisième, ou quatrième essentiel? Non, tu as la publicité à Moutou, ou tu as la spectacle, ils ont les 23. Tu as la publicité à les passer. Mais il y a Congolais. Congolais, les bosso. Non, Nabi Naba Nabasi. Ah, Naba Nabasi, mon Nabi Naba Nabasi. Tu sais pas la mibalité. Nabi Naba Nabasi. Azaya Liboso. Azaya Liboso a joué na Katia. Et puis moi, c'est à oser. A joué na. C'est à féliciter. On comprend des copains, il a pas joie qui n'attend na biso pe ba Christian auto la muka na tongo mo pe to sukoli na wuti tsuki na leki na émission na lobi ke ndeko na biso pe musu so sala pe spectacle na ye ba ndeko boye belé to tsa ko de difficulté autant à combo na ye apparemment il y a toujours des guerres. Non, il y a pas de problème ngana na ba ke loko moko boye 2026 tango tanga kombo na télévision tenga pe na tanga kombo te
Ah bon? Bah oui, sur le monto ça la émission tant à comme dans la pourquoi faut on a les grandes émissions. Mais raison, sur on a non, ils ont actualité pourquoi pas? Non, ils ont actualité tout le monde appelle pas comme soit batizaka. Ils ont jalousie, ils ont peut-être haine, ils ont que ils ont principe dans ngana ti. D'accord. Ils ont connaît ti premier, il y a le connaît ti na vandi Frank Stemai a benga ngate. Carrément na benga nga Frank Stemai était. C'est normal muto tanga kombo na ngate, je suis pas obligé ya na télévision ko tanga ba komba batu non. Na préféré nazala na focaliser nazala Christian. Si la benga nga to solo laka Duche Kapanga a benga nga to solo ours blanc Duche Kapanga na peso bambote belé président Duche Kapanga a benga nga to solo la to zalaka na kendaka Belgique Bobo Manoka. Le roi Nabiso, roi Salomo, Bobo Manoka, sur la Belgique, a Kataka Makambonaye a démarré voiture, ne place nyo son azalaka, ayaka zwinga, a dépendre dans la TR nga na kota ya koti palais. Tu vois, mon toi c'est intéressant dans ngai. Alors na bato oyo. Oh, tout ça, faut tout ça clair, tout ça là, hypocrite, faut tout ça clair. Mon toi tanga kombo na ngati, batala ka émission, batala mon toi tanga kombo na ta quoi bon. Nga fona legi émission dans 100 jours là batu bien tanga ba komba. Non, y en a d'autres, je suis pas obligé. Y a autant ba komba batu. Si c'est comme ça. En tout cas sans polémique. C'est ça sans polémique et ça que na instauré système, c'est pas la haine. Et ça que mon toi tanga kombo na ngati na ko tanga kombo na ye té. Et ça principe dans ngati. Très bien. Mais na ba pièce aussi la salle na poto au joueur qui peut na joueur qui makasi na joueur qui Berado ça dit na profiter pe na pesa Berado prince des Amunda ça dit mutuana za mystique Berado Berado prince des Amunda na biso aza mystique et lamba devant na ngambo na ye Berado prince tapesi Alubo Star ambote na pebele bambote belé na petit na ngai José Nika Boronina c'est-à-dire félicitations pour la petite sœur propre petite sœur adorée ba félicitations belé le ki na ngai Naomi Barcelone a ko bota Barcelone ba félicitations belé ve na ngai Gino Liaki biso to ba to quartier la terre que to bagarre siko. Très bien, merci pour votre question Shoga et ça NT mutu na mutu azana ba principe d'ailleurs puis voilà ceux qui batu ba komi ko bosana ki bo moto so batu ba komi bosana ba parcours auto sali so batu ba komi ko bosana ba bola moto sali pona le mususu pona kuanga pona lipa alors biso nyos photo kota kaka na ndenge yango kokota na ndenge yango mabete mais utseka ba principe utseka ba barrière mais so sali mutu bola moi ce qu'il faut rappeler il faut y as obligé de la car reconnaissant non moni lelo problème motoza na ba congolais mutu na robenga lem susu Chico Bolebe les patrons Chico Bolebe à cause alem susu bien fait na Gino Liaki ako kabela mais yazo s'attendre que soka kabeli yo faut que le babola mona na télévision zoka tango yo kabela nga déjà na coulisses na lobi merci na coulisses to suka na coulisses so so na leki na télévision na lobi na beti li solo na ngote komi ingratitude ozomona ça dit yango to ka moi et comme ingratitude mais soki yo kutu mutulem susu osali mutu bolamu mais yo po bosani ke yo po kedaki na ngambu moko be okeneki pe ko senga est-ce que batono pe senga ba merci dans ce sens c'est-à-dire eza babilo mo boye eza congolais mta vivre bongo so ka pesa ki olipa faut le gars na télévision a le baké na pesa ki olipa soki une fois otaki makoloka na ndaku nae a betelo bi solo ke na lala ki na ndaku na mais eta mutu lala ki na ndaku na yo ezaki te gazaki place a rolala ezaki boko keke bokendaki pe boîte bozongi retard na cadre ya métier boko pe kolala mais nzoka tourner ko kansa soki na vandi ngana wuti Turquie na pesi tant mususu Kenzo artiste bien Chapelet Sam Chapelet et loco il faut na bomba ngona mutema na ngapolobi na oleka na télévision na bakina kabela kai mais tant mususu Chapelet senga te ngamoko na volonté na ngake na lingi na zonga ba massa bazali na kabela bango ezate ke na kabela bango polobi na koloba ngona na télévision selon yo kaliso ya humiliation ou bien za l'honneur mais za so honneur te obebi sa lobi le mususu Christian Shoga lobi obebi sa ke batu lobi mweba ya suna rotalanga e ozalate po ba obanga ke soki na ina ndaku ya Christian Shoga na yo loba na télévision ke na lesa ki ngana liaka na ndaku ya mutu te ngani yango akola déjà ke banda kola liaka na ndaku na ye aliaka na ndaku na bango nana liaka na ndaku ya mutu te nani oyo aliaka na abanda kola aliaka na poche nembongo utaka na poche na nani aliaka na poche abatu te
nani oya kotaka boîte bien kotaka bar abimisaka mbongo na nana kota boîte te mutamemi ete siko bato na babetaka masolo nango te poani c'est-à-dire yango moni bamanga musu toko solo la ngote manga musu toko lo bango te za niveau siko ya classe omoni eza niveau ya classe na niveau moto ba bokole lié et la ki sera ba groupe auto outi et la ki sera ba éducation to na ba groupe pour biso na groupe évangéliste en aucun jour ngande tinga salela ba ndeko belé ba bolamu bana matonge ba yebi en aucun jour na ko leka na TV pour na lobelango très bien to lo bango lelo au moins lelo bato biso bona vandi rondeza wana comment je peux dire yango le msozo zoate tama msozo simbate Bible lobi na biso Dieu fait grâce aux humbles à résistaka na ba orgueilleux na yepotondeni soki nazaki na chancete soki nazaki na orgueil soki nazaki na orgueil nzam Bible lobi na biso a résistaka na ba orgueilleux il fait grâce aux humbles siko na poto poni parce que naza humble asalinga grâce ona lelo na nyata makolo nanga et puis na ye makolo na ye poto na tananga ouais o nzamba permetaki na ya tan na tananga ta so moninga o mona ke na la l'air mo normal ouais tensir nanga normal makamutu normal na lumbaka sola parfait normal na za makamutu normal parce que na ye poto la tananga eloko yo bangisanga ezate na kwa na taba kamutanga to cause appelle la chance tout le monde na scène jour wana Maribel. Est-ce que vous répétez? Est-ce que bon, pour le moment, non, tout seul n'a silaté. Mais comme Eza, c'est le Congo. Eza, les Kambouya Congo. Na kozala na salle, et tant que Congolais, tant qu'artiste, na soutenir Ndekonangai. Artiste. Ce sengi que na somba billet, na ko somba billet zali là, na komi prêt, ya na ko somba billet, na koti na salle lokola, batutu baye. Et puis voilà, ceux qui ba pesinga ipe ke batch ba pesinga invitation ils ont le problème té mais na ko zangate na Maribel pour na ko ya ko soutenir ndeko na biso. Ah ouais. Christian Shoga, nous évoluons avec beaucoup de plaisir. Na mona vidéo mon boy, o mi pesi pe combat Jimmy Chimanga. Jimmy Chimanga porte de la chapelle, ça dit Jimmy Chimanga porte de la chapelle aza mutu moko malamu. Ça dure nazalana batu tala na ebite batu musude balobaka semena zana na ba camarade ki mukolo ke ya bomwana mais nakutana batu musuna ki mukolo lokola ana mature ya bomwana ki mukolo pour batu préférer ke nazala ba camarade ki bomwana to koli na bango ki ya ki mukolo te ba camarade ki mukolo musupe ba mature bazali ndesi ba Jimmy Chimanga cela veut dire porte de la chapelle na pesi mbote soki okuta na yo sentir que humanisme azana humanisme ki bomoto aza vraiment na ki bomoto eni tsema benganga Christian Shoga ndenge nini omoni poto etambola raboye faut tambola boye na olinga pete ke biso to lobanga na lokwa mwana mwa muke mais il faut découvrir pour comprendre mais là déjà na komo kende une année déjà on a déjà il s'est continué déjà continue makambo ebele na ebi banzela na ebi makambo boye omoni rester seul Franck Stemai, c'est très nécessaire dans la vie. Quand tu as yo moko, au lieu de faire punition, so yo mo mi punir. Autant on a filmé il y a moi non nani, il y a Paris Morgan. Autant la partie mo boy, azana ba camarade ni ba no tambola no ba souffra na bango, tant la commune na makamba kimi ba camarade wana. Mais à l'obara na place albi na préféré avant bino bo punir nga mon ami punir. C'est comme moi na mi pinisanga moko. Parce que j'ai compris que devant les gens nga mutu na mbuma mabe. Pas pemé na batu ka nga na za mabe. Toujours moi ka nga pourquoi ka kombo na ngai. Nga mo fona zonga no sima na mi talela nga moko. Na préféré na se discipliner nga moko na tikala nga moko na pasi na mabe na kindoki ba pesa na kozanga na kinini natikala ngamoko mais c'est la fin qui justifie les moyens avec Dieu. Voilà. Shoga au le succès trop jeune. Les loti comme on etikala mutabosa ne kaza Shoga na mo na longi na kombo mutayebi ça c'est pas baba que na okolaté okolaté otikala ka Shoga wana kala wana au définir ça succès ndenge nini succès eza d'abord eza eloko yo eza nzambe mutapesa ngo succès eza eloko eza aura et où tu as déjà banda di boum ya maman. Très bien. Beaucoup de ma disent la famille bon mon aka mon cause à la caque et l'autre mon famille. Alors on dit nga la joie chance depuis li boum maman nanga za ma pesa nga déjà aura mo bona bota mana étoile moko. Tant on peut na bimi na mokili nde et salami o ekoke ko salama. Et puis nzambe a pesa nga makambo ebele et puis grand frère propre.
nazalaka toujours reconnaissant na ye nabengaka ye papa alisala moto azwa ngai na veni na biso lisala nde akotisa nga na groupe évangéliste naza reconnaissant tous les jours nazalaka nasenga na nzambe fo bakiselaka ebele soki ezalaki ye te me lelo nga naza oyo naza te pour famille te moto esaliki na ya poto so mpo na famille me lelo na nga nazala so nani mais grâce na ye azwaki nga na nzambe na likolo akotisa nga na groupe évangéliste na ora na nga lelo esalanga yango nazalaka toujours reconnaissant yango nayebisaka bato nyonso moto asimbaki yo na liboko amemaka yo faut être toujours reconnaissant ata mabe ezali la reconnaissance esalaka toujours eloko efungolaka baporte. Très bien. Merci beaucoup à toi, Christian Soga. Nous évoluons avec toi. Mais toujours une nouvelle, Moko Awaya, sœur Nabino, Yamoussala, Thérésia. Il semblerait qu'elle est malade. Ben oui. Elle souffre. Nous a informé. Bon, on a informé. Nous avons qui rapport. Ben bien, on a téléphone. Pas bami. Bon, on attend à combattre pour nous soir. Robi, Robi, il s'appelle Songi Songi. Batu comme ils sont plus qui Songi. Ben on a bisanga que Thérèse va boire qu'elle est malade. Bah boire qu'elle est. Bah boire qu'elle est AVC. Non. Si. Azana AVC tout là. Oui, a aussi frôlé. AVC c'est tout le bagage déjà tant moto lo sous bien te langage zo bima bien tout le bagage. Azame ba ku AVC betra ya makasi wana Yesu et penati. Trois ans de silence, 3 ans loin de la scène. Mais dans ma tête, le cri n'a jamais cessé. Les foules, les lumières. Voici AMW Consult, votre allié imbattable pour tous vos déplacements. En famille, entre amis, choisissez le confort des taxis AMW pour un parcours paisible. Jusqu'à la destination voulue. Moni c'est-à-dire eza ya kobwakela po bakangise munoko nga na leka na émission moi Vincent na lobiki nga babwakela nga AVC batu baboya yango chance je suis dans aki ya nzambe spiritualité na nga bonzambe zaka makasi et puis place nga na telemi muto ayebi te nzambe ayebi parce que nzamba za nzamba ba refele omoni c'est-à-dire nga babetaka ngo menga lelo na kufa mais Teresa babeti yango ni l'accès que babwakela ko ya ko ngai ezaka babeta ngai. Bon, on a dit rapidement au la profondeur. Non, parce que pour boire la musique, on peut la ezali. Il y a boire que les ali. On a pas bon maïle qui manga. Ah bon? Maïle qui manga autour nanga ah. Christian, au lieu lipa, ngai gomo tina yelo bananga ke Christian bima kuna. Na yo kama msusu na ngana répondre ma msusu. Ngai komilanga. Église na biso pasteur Ernest Mungu na Kitambo. Papa Ernest Mungu na PC Mbote. Très bien. Abenga frère na biso moko abenga ye frère wana yebi Baptista abenga pona tanga kombo Baptista abenga yebisi so Christian za na kini yebisi alukanga. OK. So kaza na Turquie yebisi abenga nga se région. L'air Baptista abenga binango za pranga na bina te pesa binanga. Luka pasteur Ernest Mungu azo lukayo. Na benga bi dimanche kozanga na église te na comme une église ba internat ngai. Faut que tu arrêtes, faut que la délivrance, tala. Bah, yebisi union. Bah, yebisi nga tout. Ah bon? Na kota na retraite, na lika na délivrance. Pour na nini, bah, nga bakangisa nga monoko. Bah, betanga eloko wana bakangisa nga monoko. C'est que tant on a eu pour na Thérèse na bia théâtre. Donc, nous sommes où dans le théâtre? Mais ça, bateau bazali. Je suis na pour na ko attiser batuté, mais ça na bateau baza derrière makambo wana. O bazali, ba okangisa ngo bateau monoko. Ah ouais. Bakangiso pena munoko bake bakangiso munoko. Et puis les fanatiques beaucoup bossa na qui concurrence loyale
eza concurrence loyale concurrence loyale tokosimba bavia bato te concurrence loyale elobi teke fo mutu toperdre bato bacomédie bakufi ebele totikala na art lelo soki Thérèse wana kufi mpona baconcurrence loyale moko ezala motuna makolo te mutu mpo abénéficie nango ya danger aza ta milliardaire aza te oyo aza millionnaire aza te sikoyo soki lelo atiki bana na ye nani akobokola bango et ça c'est vraiment difficile les autres ça n'en a pas et puis ba fanatique ceux beaucoup misara oyo loka lobelaka makamba oyo binon tout tango tanga passe il faut binon boya bo soutenir bol ba ke la concurrence loyale mais beaucoup miti obeta maboko bol ba ke les karma existe sera kufa et puis ba to bolobelaka bandeko mususu bozo beta susu c'était beau comprendre que muto place azali aza gravement malade aza vraiment malade aza na temps o photo berceye ana temps o photo lobele maloba malamu to na temps o fo ayoka makamba bien pona a se rétablir azonga mais tant obino bo sala banalise pona bo luka pena bo fine les susu bien siko lelo soki akufi car na banalise na bino wana est-ce que bato ba kumisa bino wana ba betela bino maboko bakumisa bino même atana likolo pa nzambe est-ce que bokozala na place quand même so bomoni ke mutu oyo abanda kolobela tel alobela randeko na bino mo boye akomi na kamo botiki na pema botiki na kimia ezate boye abo bando sel ke banalise bolwa ke oyo boye na lingi na s'adresser plus na ndeko na ngai ya mobali mon jeune frère na lingara trop to solo la pena bien ni Yams, ok. Ouais, Yams, nangaki koyebisa yo, olena benga yo po eza mamba télévision. To ebi ke bino bona kana bino bolobelaka, Thérèse pa na kana ye wa lobelaka. Alors botika ina na paiement. Pour les loso ki problème ye. To mona soute ke ezaki makamba boye, mais comme alem susu boza bienvenue te na pa bato. Alors conseil na pesa Yams pour na numéro na été yango lokoza télévision amekana nous artiste to journaliste bon porte-parole pour nangai azara artiste atika comme ni porte-parole alors pour nangai adoser na pour na marambu ya Thérèse atika no Thérèse azala no kimia à se rétablir so bozongela ba crash na bino bozonga po une étape au ser na biso azali azana bien ti oh là là c'est déplorable ba kotisi biso na groupe moi SOS qui to soutenir ye abimi na groupe on abi abengi Gabriel na pese mbotabi ke bo mikokoti sangai na bolongo na ba SOS na besoin na ngote oh là là po bato ba oya soutenir tant mosuba ya ochola ye ba sa tobo sana ke ba makambo nyonso na ba concurrence loyale concurrence loyale la musique ezalaka concurrence loyale ya théâtre pepo oya évoluer ou pas évoluer mais ce comme que na concurrence loyale bato ba comme kufa c'est pas bon. Alors quand on sait qu'il y a un bandeko tout, et ça na ka nani, et ça na ka songolo. Alors so comme un niveau que mutoza malade na kana likambo mo boye, ko tona to lukato benana okoni to tala na ka ya ndeko wana. Pour les loso akufite bisom to perdre ba artiste, to perdre ba être cher to zaki na moto aki lobina chiko pululu, azali susuti. To zaki na dadi di kamba tout ce tapis rouge azali susuti. To lela ki bandeko na ensemble. Lelo tant ba rancune zo komba so mulelo moko azate akumisara oyo est-ce que équipe oyo ba oya te ta la place division ezali bandeko bolobela bandeko s'il vous plaît bozala na batant oyo ko zala bolobela bandeko mais na batant mususu fo bobenda rakoni très bien voilà. Christian Shoga je me rappelle bien biso tali na TV na théâtre oui. Groupe évangéliste ezalaka groupe non mais je reconnais on a vendu lelo na postaki Igets anniversaire na biso pour toi moi na biso na botama le 9 mai d'accord alors on a postaki elo esalinga plaisir soki muta a commenter na kena tali photo na yo so komi malamu na kena tali photo na yo tala ba tantine ba tonton baza ba komi da ba koli mais balobi oza bato bo bersan en France c'est-à-dire on a joie moko boye parce que na sala ki musala mo na groupe évangéliste na sala ki musala moko ya malamu yango bato babi bo bersa France na biso siko génération ezo ya lelo est-ce que bo sala musala malamu o bato lobi ba kozala derrière bino po ba ke bo berser ba France na biso les problèmes toza na yango yo biso lelo to le kalelo toza à l'aise
les autres sont appelés âge dans la télévision mutondi manga zate nani Franck Stemai mutondi monte parce que nazana ba problème à batouté je n'ai comment éviter ba problème na comment préférer son na problème na zu moi na Christopher ndenge nini petit viens donc etambola camarade na wana Christopher oui na PC mbote c'est-à-dire na comment ozoyer na bengi toke to tamboli na biso to soara mwana ngai na ob espèce ba message na tali se vie na comment préférer plus dans na mwana nga ki nazala na batu oyo tant mosu to zalaka na ba guerre froide mo boy makambo go bando ya ba omona makambo ya ba bassesse Franck Stemai na ye na suko na télévision pona msuno lo ba makambo na télévision ko ko honorer tant mosusu yo mo côté personnellement yo moko ko honorer ote ko honorer lemsu ozana bana tant on sala eloko na obosana ke bana na biso ba kola botal ah mais papa na manotale na télévision azai camarade à papa na biso mais pourquoi yo lo baba banalité na télévision contre père na ngai bana balata kama kamumbala moko bota mamo rankine na yo mobo soki mona baneko trembler libanda o mona na mona no ba komi na ba guerre mobo biso moto créer ba guerre o mona ça dire yango moni na comment préférer plus dans quoi na ça. J'allais poser une question. À l'époque, le groupe Ezalaka Ebele, à succès. Le groupe Évangéliste Ezalaka, groupe Simba Ezalaka, le groupe Ebele de l'époque. Ezalaka a succès, nango appelle ba fan nango. Différents années de temps où bien au salaka théâtre. De manière la concurrence au salaka à l'époque, la concurrence aux lelo. Est-ce qu'il y a une différence? La différence c'est parce qu'à l'époque la concurrence loyale peneza qui penait à ma caste à lelo. Il y a lelo ça en vie ndem tu zoti na batu na mabe. Envie. Envie de ça là-bas. Il y a des recrutements lelo et salama. Il y a aux qui to quoi. Ne recrutement théâtre comme lelo ba répéter ba bielo ba au sein na théâtre. Il peut pas recruter ko ba kana lelo côté. Na ça qui non inné. D'accord. Mais ba orienter nga inné. Ba orienter nga inné na groupe évangéliste. Nzaki inné na botami nango parce que na ba école na biso na pesi ba na classe na biso nyoso mboti oto tangi na bango na tangi na kinza na tangi na matete. Natangi na matete parce que ngala koli penda mona matete na malandi 15A na pesi ti shombweni wana penda ba massa to koli na bango ti shombweni ba batunga ba maboso ba ndoba mbweni ba massa bele ba rashkweta kuzena ngai ba redi kutoma c'est-à-dire baza ba toto koli na matete natangi na kinzazi sera ba lombongo bongo ba otanga lombongo otanga ser lombongo otamba na ba ser nanga otanga na mulende ngana otanga na Kinzazi na EP1. D'accord. Dans la théâtre, na école déjà, na bané déjà, na journée culturelle, na bané déjà quoi animé. D'accord. Omoni, c'est-à-dire c'est ça. C'est-à-dire ngazaki no iné, mais là na ko kota sko groupe évangéliste ndé ko encadrer. Et ko encadrer ngai a rezaka nini? Omoni, spiritualité za ranini. Parce que toi na des spiritualités na monde. Pour battre là aura na yo to za na nzambe to na diable so oponi au place yo oponoponi mais biso lo to za na groupe chrétien to pona na ngambo nzambe nzambe nda salela biso ko to sala et ne to za lelo c'est dire ezaki orientation ya groupe évangéliste ne be kata kinga ouais ba joyeux anniversaire ebele na DL dodo pomme verte ba joyeux anniversaire na place aux ali. Que le bon Dieu te bénisse. Babi anniversaire, babi son anniversaire, mais balambi matembele, balambi semoul. Babi m'a invité na moi na musuni na accompagnement na ça dit boinga na kena château rouge na sumbika likabu na safu na anniversaire. Pas pour na Franck Stemai so pour na sosone nzela amizweli soso na. Merci également na Galaxy Mambo. Na Galaxy Mambo na pas Galaxy Mambo Masia. Il y a pas de poisson de mami ou tate. Il y a Gaillard. Il y a mami ou tate. Tu poisson ah OK. Galaxy Mambo na PC Mambo te belé. Pourtant il est vie wana. Azala pe na souci na ngai na ba bande comme bando ça live to kuta bina petit na fo ya miki. Ouais, fona betele pe tout to kuta na Aubervilliers kakawa. Na mère na biso mère Antoma Fouene. Na Fifi Bolili. Fifi Bolili ba moto ne belé ouais. Alors, est-ce que vous allez reconnaissant? Parce que les Cambodgiens reconnaissance aux autres ont tout à chaque fois. Dans mon landa qui peut vidéo mon canal TikTok il y a collègue Nayo président Mimi 2 minutes. Bon, les acquis monsieur Migeni m'a mis à toutes les questions sur yo en tout cas comme nous mais moi pas si tant comme on a que ça show en tout cas le bec il y a ko supporter ba reconnaissante mutu ba sala bola ba berger on anda ku maramunioso mais après au sala comme son irango. C'est pas ton identité, ça?
pour tout le monde dans le blague quantité pour na yo Franck Stemai ça si tout le bango déjà tout wa omoni mutu na mutu na éducation na ye wa koli nango mutu na mutu apesa refléter image ya ba parents na ye ba parents tout c'est comme non biboye ngana koti ku da profondeur tenabi mutu na mutu refléter éducation oyo ya koli nango ya ba parents babiso to rater éducation na ndako to kezwa ngole mususu na église so to rater na église to kezwa na école bien na lisanga place batu bazali mutu na mutu apesa refléter image na ye bon ngai ba réponse mususu na kopesa ngoti nga l'époque nga Christian Shoga nazaki Coca-Cola na groupe évangéliste garçon moko mignon beau et puis succès à danger donc il faut na ndako mutu ndeni pa na biso to na parler ba pesa ndako donc il faut na ndako mutu ndeni ya ba biloko nga na koki kokota na profondeur ti ya ba biloko yo ya na ba kelo mo boye nga na ko uta voyage nga na mfanda na uta lemsu na vena nga lijino liaki oui ana uta ba poto ne msule msa uti poto e petit choka zo chapeau yo akabeli nga par volonté na elati ke jino liaki oleka na télévision kutu nga na maneko kabela choga ba chapeau eza maturité ya mutu na mutu anango nga tangi chiki na koya ko répondre na ba banalité moko boyete o ekoki ko rabaisser classe na ngai na niveau mo mutu amoni kaza prêt aza na ba façon na il faut a loba pour na mutu pour na il faut loba na ye ozoma mutu na mutu ayo na télévision oyo ko se faire voir mais bato batala biso ba yebike Christian Shoga aza icône ya jeunesse. Donc ba jeune bazate na théâtre c'est moi ngam na ko bimisa image garçon zo jouer multi-rôle papa ngwa sa somme à l'époque ba jeune bazate utika rôle na kangamaki na rôle moko te na kangamaki ke fona sala ba teni mo be fona kangama eloko mo na kamte ngazaki multi-rôle. Ozomona so PD na PD so na likambu papa à l'époque j'étais jeune mais on jouait papa ngwa ça tel niveau à succès na zaki na alors donc il va nda kwa mutu ndeni mutu wi mutu akoyela ole msusu po auti voyage ya kabelo eloko so mutu akabelo eloko fona le grand télévision mutu na yela nga eloko boye oku dana ba image nango fona ola kisanga una za rapena près na za rapena près aya na ba image wa kabelo nga biloko na estimer pas pris nango et ça la combien pour nason c'est là non c'est non pour na to lo ngwana na ba dette mo bato benga bala tsa bato eloko yo kabeli muninga est-ce que kutenga na bilambati est-ce que kutenga na za bilambati so kabeli muninga so faut le bona télévision que faut mutoza reconnaissance en ndenge nini tant on lingana ya poto na zanga nyimbonga poto poni apesa ngata ya na poto on kutenga za reconnaissance malamu mais lamba to na mboka ngo sikolo poto to mona pe bilamba ngo place oyo to bat basomba ngo tozo bona mais so pe muta kabela ki ona tawana Shoga senga ka merci Shoga senga ki merci si vous faites ça reconnaissance en anini comme vino mo bima fo za oya na TV akabela ngelamba utaka poto bo ba yela nga so biso to sel la batu photo bana loba ngo pe kaka eza no important ka nena ya na sali combien de makamlen so bat bana bakishasa kuna est-ce que fona lobela ngo. C'est important. Bible lobby la main qui donne, c'est la main qui reçoit. Moto appelle saka et zongi la kebeli. Alors, il faut comprendre que na poto pe bazar au craquer na bango, bana makamu na bango belé. Alors, faut comprendre na makamu sous mais moi je n'ai pas un problème il y a de côté. On a problème été. Et puis voilà, c'est comme si comme tika la paye moko non préféré. Non, je préfère rester seul. Bah tu ne sais pas éviter yo pour éviter ngai c'est trop dire oui, bah tu vas éviter ngai. Tout ça normal, mais pas éviter ngai. Bah pas éviter. Moi je vends yo mo pe na éviter. On s'en fout ça. Mais la bien, parce que ça na batune bat ba sali. Ko ça na batu ba problème. Parce que tant on a ya moi déjà que les kamwa kalezoga que la kabila ke bilaba parce que ça na ya ki na ki na ndako ya mutu kasi na olia. Moi te ngele grala te ba na olia. Ba bilo mo banalité ba fufu ba desu kaya ba twa ko ba télévision. Ta ba preke mutu kolo ala muki ayo beta soge ala ya bilo olia. Siko ya bisagara. Mais je n'ai pas le temps là. Na koyo beta masolo te so muta sela ke bolamu to senga merci journal pour kabila ki mozanga yité. Ezara ka bakisela ki parmi baketchi no abakisela ki. C'est tout ozanga yité. Ah ouais. Au moins mission sur to botola la libana te pour so na la linette na ndako na to utaki ambiance. Ezaka obokolenga. À l'époque na Christian Shoga na Coca-Cola. Batu par-ci par-là ba olinga Christian Shoga. Est-ce que na pena na muto ya tous les ozanga place olala. Pas biso mono to na veni moto na deux parcelles.
On a dépassé, on a 14 dans 65. Est-ce que nous avons la place au là? Et puis, nous avons un ndaku pas na biso. Nous avons la place au là. Ça dit que ça va tout cas à ceux qui. Nous avons une profondeur. Mais quel est le meilleur ami de Christian Shoga na théâtre? Pour dire vrai, hein? Non, Nazaki n'a pas ex-ami. J'ai des ex-amis, Lilo. J'ai des ex-amis. Donc, il faut que vous ayez hypocrite. J'ai des ex-amis. Oh, bah, Tikali, bah, ex-amis. Attends, mon collègue, le ça n'a pas ex-ami, n'a pas bateau, on a partagé un bango. N'est-il papa Henri? Au bas la loi, doit chaque fois. Ah ouais, depuis si on a un problème, n'a bien à cahier. Bosotonanga, le quoi, on a un mabé, Bosotonanga, Mingi Henri, m'ta supportango, à Bombarango. Bola, mon anda, le barango, n'a mis sur bateau. Bosotonanga, Bombarango, pena papa Henri, parce que, oh, tolbi meilleur ami. Oaza meilleur ami, na yo. Akoki koya jamais ko dénigrer na télévision. Akoki koya ko jamais ko humilier na télévision. Aza meilleur ami. Obo partager vraiment bola mo belé. Total ranon si ma place au outil. Yango na préféré ki ba oyo mabe zo za la mingi oba olo bakanga na mabe batika la ba ex ami. Ba mona bola mona bozui na bango. Ba continuer nzamba pambola ba ngape ko zanga nanga. Nazana na kona na mabe na bato ba bandima nga lo ba matika songo to za na bango. Kaskas matika songo. Yo mo pesa mina ngai to benga na ko to benga malgré R na yaki avant tala R to ça l'émission. Merci pour ça. Ça dit c'est l'amitié et amour makambo to uti na musika. Muto za mina yo akoleka jamais na quel que soit problème. So que lukalelo ndeko, OK tout na problème ezanini. Mukolo yamba tout na yebino na Christian Shoga. Obebanela nini na problème nini Christian Shoga asala obanda ya poto benga etunaye problème ezati makamba olobano omona ke pourquoi comme ça mais le quoi ngana mabe na limi mabe dans tant que mais c'est la dernière c'est la fin qui justifie les moyens tout ça na biso la mokili nzambe le quoi na nzamba zu souffler na biso te tout ça na zolo ezana na se to tambola ka na mpepa batu nyonso tout ça na poto Nzamba osela nga grâce wa selela epe bato mususu. Nzamba osela nga ka grâce na poto oyo na osimba pe ka mukandango. Po bato ebele ba mona soza na mukanda à la fin du monde aleki bato tout. Ba busa ke to pi mara to pe mara souffle moko. Mais un jour Nzamba pa opesa nga mukanda na osimba makambo epi na réaliser makambo musu na musu bato musu pe ba salite. C'est-à-dire Nzamba ne ka yebi vision nga ayebi le pourquoi me menga mboko yo parce que na leki na étape o lem susu na linga na ko mboko te mais Nzamba leki singa na étape mo na bamboka o na lekaki o na yebi langi te mais Nzamba komi singa tiawa c'est-à-dire ezala mutamuki yango balo bako yenzela makolo koyo boko yenzela makolo ngo Nzamba makolo ya problème te nga na mata avion nga katsa maite na lobite na leki bato bakatsa maite nga katsa ya na avion malgré na so visa na mboka mususu na ye awa mais na kati sa maite on a kipe na facilité au kati sa mais na kati sa été pour na zaiku na cop na komeko mema na bato ouais cop misu makasi ndogiti on peut pas dire Frank Stemai muto za meilleur ami na yo a bomba bosoto na yo mais oyo aza meilleur ami noté obimisa mabe no nyoso libanda alors ngai na ba bato lokwa babobo manoka aza meilleur master autozala chaque fois so na Belgique. Si on a que Belgique, muto yamba bobo. Pour bobo azarare. Bobo ya azarare. Azarare na Belgique pour mon bobo monété. Mais so bobo ya monani po yamba yo, c'est que muto yo yamba yo. Ça dit bobo manoka. Te pese ambote belé bobo manoka. Franck Stemai n'a dit mission n'a ko répondre muto. Non ça va te ko so. Mais to so na biso mais camarade malamu o azapena meilleur ami na yo. Bobo partager na belé, bolala be sika moko. Pour ça, quel que soit ma bé. Quelqu'un qui a une mission, on a bien ma bamouté. Non. Oh, tous les cas. Bah, on peut les cas, na nzela na ngape. On peut les cas, bah, mon appel, bah, bonheur, mon asima na ngabazali. Bah, na matonge, bah, ebi. Après, si Totoli a bambote belé. Après, si, bah, na matonge, masalanga Jomodango, qui casse-paye. Après, si, Jomodango, bambote belé. Na pesi signé Poitiers bambote belé signé Poitiers toi qui invité na pesi bambote belé na ABD ABD na liton juin c'est-à-dire bana matongé tout na pesi bino parce que Kasavubu matongé ba mapasa Kimbangu Kalamu Kimbangu Kasavubu ba mapasa Ngiringi Kasavubu ba mapasa c'est-à-dire on est ensemble tous solides et puis voilà. Allez, merci. Cette émission touche à sa fin. Merci beaucoup à toi, Christian Shoga. Na ndengone yamba invitation na biso et puis y vraiment na RTO Kanaki. Je te remercie pour ça. Mais avec votre télé biso belé.
bato baza pe na besoin koyoka dernier message na yo ko pesa bango uta na motema na yo. Qu'est-ce que tu peux dire? Premièrement, d'abord, na bateau yo, baleki yo bayi après bino musala. Na message ko pour na bango na message te. On a bateau ba sa message tata lelo na message te na ba ona linga mingi na apprécier ba on est leki na Aïda. Aïda. Ouais, na apprécier parce que pour na respect na ye. Ouais. Apprécier surtout boulot na ye respect. Ya pe na bato mususu bana bango respecter. Naza musika na bango. Ya pe na bato mususu na tanga komo na ba esprit bien bango batanga ngate. Baleki na biso pe na tanga pe su komo na bango te. D'accord. Voilà. C'est comme ça jalousie te. Isa ke biso nyonso e bien babi flèche aller za flèche et tout. Les tu viens na Gino Liaki. Les amis le tu viens na ngai Gino Liaki. Deya. Deya. Viens na Gino Liaki na vandi boy nenga no sala ngai ngape fona zongi sela. Ouais, bien sûr. Wana viens na Gino Liaki ba et puis Arnaud Madouma a beta 3 fois déjà Stade de France. Arnaud abisinga ki a okima na bon Arnaud pourquoi yo okima fali lelo abi ane na bona tikali nanga na lukavi na ngai na sa na akayo. Oko sema kambote. Tona TV. Tika biloko yo. D'accord, celle-là non Madouma mamodi badini jamais rotika dikapa rotika jamais. Le 23 tokuta na biso tuna Maribel pour nous soutenir moi na mboka Sila Bisalu, c'est-à-dire tout monde qui ba fan nyonso ya Sila Bisalu, tout monde qui ba warrior, tout monde ba gaulois, tout monde ba spiritage, tout monde ba bandeko mususu na ba vraiment bani na bangote, batu ya Robinho, batu ya Depic Pomba, ba sangana nde ba pesa ba fan ya Sila ba cook, c'est-à-dire ensemble wana tout bazaki na aéroport pour ya mandeko na biso Sila. Et puis non on a plein ya bongote. Non, c'est ça boulot na ya sangana aéroport na tongo. Félicitations na tout. Sila Bisalu babi le 23 aux ans na Maribel wana Christian Shoga. Ceux qui ont été au solo là, ont presté. Ceux qui ont été au solo lité, n'ont pas tant que téléspectateurs, le gars battu sur pont, n'ont pas pu bien n'attirer pouce na Sila Bisalu. Très bien, merci à toi. So pe bande comme so pe ba oya na ba spectacle na bango. To oya ceux qui ba associé to ya poto loto to tsape to tsa coup de pouce pour na batu na biso vraiment to zanga te to lobela parce que zaka honneur ya Congo. To longa no ba ranking to longa ba biloko mususu mais tant eza honneur ya Congo to lobela ngo. Très bien. To sisi na biso hein. To sisi na biso na pesa ba mote belé na batu su nani na batu tu ba olanda nga ba mote belé batu tu balinga ngai vraiment ba mote belé na moni Efrakata. Efrazi aza awa Efrakata ba mote belé na Mère Afo Chibangu, Mère Afo, Bambote na yo, merci, Mère Afo Chibangu. Na Oyo Salaka, merci beaucoup, Mère Afo Nzambe vraiment baxele belé, nanu na monangote. Alors merci belé na Charmant Chibangu Kulutu. Charmant Chibangu Bambote na yo, vraiment ebelé. Bambote sou na banana ngo na Bambote na héritier Muluba. Héritier Muluba Kasonda. Héritier Muluba Kasonda Bambote no belé Christian Shogazali et puis bandeko tout bana Kinshasa ba chambre chapelet ba mama Biomba faculté de la sa mama Biomba faculté de la sa Biemé Okuka Bible fille à Bible Biemé Okuka Iber Okuka na bosanité Nathalie Kalonji Bambote na Bill Clinton Bambote belé c'est-à-dire Bambote belé na Ayomboyo wana bena famille tanga ba tutu ba bossa na menga na bossa na te Ayomboyo Bambote na yo ebelé Ayombo na pesio Bambote massa na ngai na Brazzaville na moni venanga Ramsès Chikaya la main de Dieu Bambote no belé Jocelyn Anderson pe la main de c'est-à-dire mabatutu ya Brazzaville na Lubumbashi na moni Jean Kasusu la Kilijo. Jean Kasusu la Kilijo na moni Trésor Poutou ya Gaga. Ambote vraiment belé na ba jogo na biso ya mboka na moni mutunanga onani Dieu merci mbokani. Dieu merci mbokani wana sepelisa batu Dieu merci mbokani ba merci na yo. Ba merci na Meshak Elia. Wana pena Pierre Petit na kutana na Lubumbashi une fois binanga to kota na boîte mo abona nga bi vie. Obi temps bondo ya ba po ya te kinkole ya uta kinkole ya bisanga auta kinkole bi tant boya na ba kinkole wana le bo bi mana bana bandolanda bino batunga pena ze pami bano bandolanda yo wana ça dit le ko tambola ba bolanda belé wana pami bana bandolanda nga pe Meshaki Elia pena na eloko kabilote Santiago yango c'est à dire plaisir venant José de Londres Bambote belé sida bilé Devos Musoba président na biso Gabi Kiwaka na Belgique na boni bienvenue Kiwaka maître Kiwaka champion Kiwaka pas comme les autres Bambote no ebele c'est-à-dire na souki pena. Allez, c'est la fin de cette émission avec l'artiste Christian Shoga
qui était donc notre invité d'aujourd'hui. Si vous avez aimé cette émission, dites merci donc à Tracy Mbelenga Pro. Tracy Mbelenga Pro. Nalota boti bana misatu. Nalotele ndota boti bana misatu. Abakisi bana misatu mbala moko. OK. Tracy Fokeba keba microphone la tarakabni ni mundele. Merci beaucoup. Allez, merci également Merveille Mampouya, RJ Oulabila et sans oublier Obed Toko. Allez, on se retrouve prochainement avec un autre invité, mais avec un plaisir. Au revoir. Fini les stress na kati ya États-Unis ya sika na kati ya Chicago. Resto Liza Loboko pona kolia biloko kitoko. Repas ya ban Afrique, communauté congolaise, communauté africaine, ezala ba Spanish pe ba américain. Yaka o déguster fufu ya ba congolais chez Liza Loboko. Awa kaka na Chicago. Esika wapi okokuta meni lokola taba. Mutu ya ntaba batula dongo dongo. Koba ya komweta pilipili. Pakasa na musaka basambwisa yango na ngai. Pondwa madesu, pondu, ndunda, légumes verts, toutes sortes de poulet mayo, makayab, madesu batula mabumu, mbisa kokauka. Okokuta masanga lokola, fimis, dopel, nkoi, tembo, skol, tamba, lungwila, vitalo, olingi retrouvaille, yaka chez Liza 5 étoiles. Restaurant na biso ezwami na kati ya Chicago Illinois. Musique douce, okolia komela. Kasi kobosana te. Karaoke, détente, pe activité ya ndenge na ndenge. Boya Leo. Vous préparez un événement à Lubumbashi? Ne cherchez plus. À très bientôt. The Brothers vous ouvre ses portes. Un espace unique, pensé pour vos mariages, conférences et événements d'exception. Situé sur Avenue Boudy, référence École Bellevue, The Brothers vous propose un chapiteau moderne, spacieux et parfaitement aménagé. Envie de détente? Découvrez notre bar cigare et longe, un lieu chic pour se relaxer et profiter entre amis ou collègues. Côté cuisine, un buffet panafricain savoureux qui fera voyager vos invités à travers toute l'Afrique. Ambiance, classe et professionnalisme. Tout est réuni pour faire de votre événement une réussite totale. Réservation, WhatsApp. The Brothers, plus qu'un lieu, une expérience. À très bientôt. La beta nga moko lokata bato sentiment likolo pesa nga kanda ntango nayoka bato wana nasala yango tolobaki ya passion vous réfléchis même pas. Bana King, Bana Dar es Salaam, Bana Poto, Bana Mokil Mobimba, CTS Moko, Afrique Info avec Franck Stemai, Yandankala, Twende. X